Congo ya sika impact avec idéologie et ndimami mokili mobimba et landami mokili mobimba ti bolanda émission na bino les amis de louange na kati ya Congo ya sika à suivre quoi sango ya les amis de louange na yoki on na musika et ça ninga bien makasi donc na kuta na bino buda na yeba kutute donc bisolo oyo na mindele ba ozo kipeleke ba doka mutu donc rien à dire. congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver tous les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Les amis de louange, pepele. Les amis de louange, tis. Les amis de louange, titoko. Ouais, balandi nyonso ya les amis de louange na kati ya www.congoyasika.com. Elengi kitoko lilo na ndenge ya système toujours quoi. Pour la première fois quand na kati ya Congo ya sika babi oyo simbi masolo minute oyo moko te na kati ya monde entier toto mema bino na système ya likolo boko mela pema na ndenge ko sakana te di Maurice Bokulu nyatelanga bango di finelanga bango contre Mirdi bakosa kibiso di ke bango nde zokande Congo ya sika quand tu as changé couleur de la presse, hein? Na ndenge moko ko sakanate Maurice Bokulu, babi mokonzi ya Scandinavie, oyo asimbi masolo kolo idéologie quoi. Na ndenge ya mukiete. Mais botu nanga lelo li solo eza nini? Po mambu masobele, mambu makedika, ndenge ba Congo balobaka, na ndenge ya ko sakanate. Merci na biso to na biso bibi sa to azali bana ba kota na ndakudi pour ma solo et bandit na kati ya Congo ya sika avec les amis de louange avec Yemoko le huissier du peuple empereur louange Bouloula yambona bandali solo bokota boya ebeledi en direct à Russie na kati ya Mokuba na kati ya Moscou. Babi Congo ya sika ekangi masolo mon côté. Babi sans limite ezande bisodi. Toko même no likolo. Et bongo faso boko kitela na se. Soki boko beta mutu na se. Soki boko beta libumu na se comme toko yeba dit de serrer vos ceintures. Boko me la pema na ndenga ko sakanate. Oui, très chers internautes, il y a Congo ya sika kat na les amis de louange. Tu as vu non li solo ya sika. Bogis Bompema, musicien ex-BCBG, a sengi pardon à Combo et Jibem Piana et pas à combattant sur le monde entier. Les solos ya sikanandega ko sakanate. Minute oh Jibem Piana aza injoignable. Pour na meki numéro na ye azo yambate. Nabike Bogis Bompema pire petit na ye na câblé. Tola na nanu interview Bogis Bompema et bongo tozwa moi interview à quelqu'un ba Moscovitch ba intervention na bango et bon on a récupéré nos sous na sima to mona ni di Congo ya sika même bango likolo di et puis le 23 menace Mozaki na Paris donc Massa Sengé beta ma ba haïtien ba qui menacer ba congolais ou ba combattants par rapport ya nani na kata réunion quoi. Donc, là, non, c'est la oui, loba. Haïtien, menacé les Congolais en pleine réunion à Paris. Il y a des armes, des gaz, des bois qui sont dans la salle des acquis. Lumbe, moite, na façon batumakile tangi na façon beaucoup grave. Haïtien, que JB a kobeta. Congolais, a kobeta, donc au moins que moutoua koufa. Hollandi. Et puis, dans la sous déclaration du ministre de France, ministre intérieur, si je ne me trompe pas,
alobi ke concert wana ekoma parce que ya ça signé ya ba papier normalement déjà à lire weza malembe te ministre France a dit concert ebeta concert obeta parce que ça signé ya ba papier bakita ba disposition déjà en place déjà oya kocha mutu makasi oyo kokomele etalié na niveau dossier gravité nango bon il a surtout fait travail na beaucoup ngambe biso tuza batumet dans toutes les fronts de grâce na ngambe vraiment naza na commentaire ça la paix ba combattant baza ba ndeko na biso ba combattant baza neti ba chef na biso parce que baza population baza na exigence ko bango bazo sala bon tal musique na biso pe zingi si macho ko vivre na poto tant que ko no betate eza mo bulu surtout ko côté mais la politique ya mboka donc mutu wana ozala contre tapeli makamui mokili esi passé mais les ba problème ebele za ba pays ebele au comprendre pendant que ba problème wana ezali biso ba musicien mingi ya mboka bazala awa na Kinshasa soki sikoyo baboyi kosala makambo susu donc bato mosusu bakozwa lelo bamakambo eleki ebele na politique na biso lelo mais teli biso mono ezo se passé epo ezo se passé lelo na politique ate ya Congo me na mokili na yo ezali important bacombattant ji bazo se soumettre na baexigence na bango bazosenga bango bapardon 1000 fois ji baza na pouvoir ya kodefile bacombattant te ye kuta aza komikisa osenga bacombattant bapardon bayoka mawa ta ye musique na so ekoti contre temps eza conseil moko humanitaire les ça c'est la famille donc embargo wana je crois ezwami esesali temps ebele bamusicien tout mpe bayoki bacomprendre ke bacombattant baza po boye te bon toyebi te nini eloko esa mais suyo na biso yali ke eleka bien parce que eza Congo président jibe azobeta te mpo na adéfier combattant moko to azobeta mpo atamona ye danger te aza le plus fort ya mission surtout non azobeta concert yango mpo na bato nyonso tout mpo na kosenga pardon bacombattant bamona te ekoji badefie bango vraimen bayoka mawa toyosenga mpena pardon tani musique tokomi lelo biso todépenda na poto so mission okende poto di kovivre neni kala batiere monde bapays na biso eza organise te neza mboka mosusu vraiment boyoka mawa bato tu baza na poto boyoka mawa botala balider te balider badona na possibilité bongo bapetit musicien bapetit peuple ozo comprendre bato musicien babetala kati ya bagroupe ona dina bango lelo ezala ndeni donc président jiba azosenga bapardon makasi toza kosenga bapardon de milliards de fois eza te président jiba yali musique congolaise mobima moto eza embargo pe toke toujours ya musique congolaise mobimba eza na embargo eza kaka te mpo na président JB azodefie mutu moko te aza na force ya kodefie bacombattant te aza na pouvoir ya kodefie bacombattant te aza na courage te ya kodefie bango te aza na nguya te ocomprendre donc ezali kaka azosala démarche moko ya mwana ya mboka elingi sale ba famille eza te ke ye aza plus fort koleka tous les michel congolais lokola bia d'états-unis vraiment pardon à combattant, pardon à peuple congolais mobimba, pardon à la communauté la biche surtout. Et là, les locaux, mon côté, qui concerne la collecte, pardon. Et là, le problème, les alliés, quand la musique n'a pas critique, les gens qui sont gagner bicho, vous m'avez kamawa. Kamawa bacombattant message na mes amis yango wana président JB aza na pouvoir te aza na puissance te aza na force moko te devant bacombattant ye bato basala ye ezali bacombattant kibi combattant yali communauté congolaise yali peuple congolais oyo efanda na poto bango basala bamusicien nyonso tu oyo baza lelo oyo basala bamusicien congolais nyonso tu soki bino bobwaki biso opesi biso mokongo te kosuka wapi Ivoirien ko soutenir congolais koleka ndeko na ye te Ivoirien soutenir ba mere ba bango koleka bato mosusu bamboka na penet na ba Côte d'Ivoire mobulu ezalaki ya babagbo na bawatara mais lelo quand même bandeko bango babetaka na poto te toyebi ke baza na baregion na baexigence mosusu na balogique mosusu na bayoka mawa mwana na yo soki asalisi voiture no accident ese kobwaka mwana na yo. Ok, je crois que en tout cas message na yo ezokoma déjà ezokoma. Je crois batu bakoyoka conseil en tout cas kolela na opendongo leli na kombo ya
ya baartiste nyonso musicien na biso en tout cas non parce que ezali te que JB azobeta concert mpona alakisaka ye aza danger na moment oyo ye aza na kati alati corps ya musique congolaise mobimba ekoki kozala mpe songolo to pakala mais ezali JB aza congolais asengi pardon azosala yango te na lolendo aza na pouvoir te aza na puissance te aza na force te aza na magie te aza na sorcellerie te aza na courage moko te devant communauté na biso oyo eza korefuser concert ebeta cela veut dire bayoka mawa est-ce que sikoyo tozobanga nde problème oyo kokoma le 21 parce que nzambe kamuta yebi siko tozobanga ba blessé tozobanga batu bakufa parce que ozomona nyonso ekweya lokola na mutu ya JB soit disant que atiaki teti yangwana nyonso ekomi ozomona ke dossier ekokende susu musika yangwana peuple congolais pe asengi na bino ba musicien boyo kananu pe mawananu ya bandeko oyo bazana bagoma mawa oyo ya comment dans nos pays situation absolument n'est pas passé jusque là soit disant kimi ezali mais kimi na côté ya soloté eza ba mascarade ozo de kanakati mboka na biso ya on moni que jusqu'à présent ba combattant bazo tenir fort que biloko wana ezonga na nous teta ki na ba moni clarté na mboka na biso ozomona sikoyo le 21 wana soki ke ebetami ba dégâts isalami nde eloko biso toza ko le biso presse toza ko le na musicien parce que sans bino pe presse peut la kaka yo moko yebi to travailler ensemble tozo pe sa toli que bilo le 21 wana tozo banga ba de allo oui nazo ndayo nous espérons Olandi ngai olobi nini na dégâts ezali na lobi tozo banga ba dégâts oyo ko salama le 21 décembre yangwana tozo senga biso presse tozosenga ke est-ce que JB piana akoki kolekisana mukolo wana te bazwa solution na ba combattant et puis ba kotia mukolo mususu pona abeta concert na dans la paix et puis promotion na et salama comme il se faut. Bon ngai cela veut dire na côté wana naza na compétence te naza na pouvoir te naza na parole te devant tout côté dans la parole dans la compétence il y a ko allô oui allô bokis popema ikata ki aussi ko lobate ko continuer allô donc la banane voilà la banane ko lobate nazana dinero religion nazana pouvoir te ba makambo surtout où s'est passé wana entre président JB na combattant mais puisque comment tu vas rester et pas président JB conseil na yo peut-être ko jouer mon rôle non cela veut dire na rananga na niveau qui on peut faire conseil na niveau d'internet na médias bonabo au monde cela veut dire eza makambo moko na yebi ndenge nayi s'exprimer te mais eloko nazoloba ezala na côté ya président JB ezala na côté ya bachef na biso bacombattant bango communauté na biso bana mboka ezala président JB ezala biso na biso communauté ezala poto basalaka guerre na mboka na yo te omoni donc donc obombarde mboka na yo te ntango ozobunda bango biso bamusicien te présent JB na bacombattant bakoki kozala na babitumba te baproblème te donc ezali mpasi vraiment tomeka kokanisa na ndenge mosusu totala place mboka nani mboka ezotangwana na baproblème ebele badégâts eza ebele eke soki neti le 21 badégâts lisusu ezali ezaka mpasi na biso bacongolais nayebi ke bato bazosala nayebi ke eza mpasi la réalité ebele eza na kati ya etango ya mokili ya lelo to na mboka to mipasi eza mais nazosenga pardon vraiment bacombattant bayoka mawa je crois bayoki ndenge nga na lobi omoni na bayoki ndenge nga na lobi ke président JB aza na puissance te aza na force te aza na courage te aza na audace te ya kodefie bango bacombattant kutu
avec un pardon du matin au soir, que Balimbisa ye, le linge ça c'est la en famille, d'exigence la bango au ministère congolais, nous surtout à Yéki, bah ça la bise ouverture, vous comprenez? Oui. Et dans la tête, et le niveau comme si c'est baïsien, la présence baïsien, la communauté à baïsien, la communauté la bise, bah ça c'est un problème. Ce n'est pas bien. Nous avons côté dans ma cambo, belé. Vraiment, na yébité, oui. Cela veut dire, les moi passi na niveau na ngai, na zane qui m'foukou, pour comprendre. Oui. Cela veut dire, ma cambo, quand ces années qui y a lion, na éléphant, na la calmer, mais présent, je vais se soumettre na bango. Cela veut dire que sans combattant, ça peuple congolais comme le trace dans la poto ya la Nil, parce que y a la JBT dans ma casse peuple wana mukisala qui a la président JB, jamais ils ont voulu bango, jamais ils ont manqué bango respect, jamais ils ont diminué bango, tout ça dans la société avec musique ils ont même ce que vous avez dit que le président JB Atika au bêta conseil le 21 Azam Moutako ko réfléchit pas bon le temps que dans la tombe bon par exemple l'embête à ce conseil le 21 ba combattant peut aussi bazama papa na biso tout to bana na bango ça veut dire communauté na chose na poto peuple congolais dans la poto bango tout la ko tala c'est que qualité de code ça peut nous comme juste va bébé aux habitués que si tu as deux quand na il dit que na o la kusuba o ba abodi ça nani to sala ebe biso to yakana besoin ya koboma moto to na besoin ya koyeba kaka ke les mboka na biso culture o doit pénaliser la culture na biso pour comprendre. Oui. Jamais lelo comme on a lelo ba sénégalais ba ivoirien ba malien ba tout ba place moko ebele même au niveau de foot na art même na foot même na musique même comme ebele tozongi sima alors si bango ba pesi sous embargo tozonga sima ndenge nini parce que déjà exigence na bango o bango ba lobeli ba musicien tout ba yoki et ba musicien bango za ko ba o singa musicien ba sala boyete yango moni toza ko singa chaque jour mawanzambe etika le 21 wana ba nzamba singa mitema ba combattant nyonso et que journée wana ezala bien parce que moni étranger moko mutafuti caché na ye bon ba musicien bazalaka eloko moko place ki musique ebenga ba ekobeka bon na yebite bango na yebite belé na bango ya mbardo wana yali pourtant pendant que bate belé bazo kufa et pendant que musique na biso ekufi pendant que musique na biso donc bien en état bango kuna pe bazo le ba ono moko yetambola bien te bazo kufa na ba est de makambo moi ebele na kati alors makambo wana eza moi mubulu. Cela veut dire que makambo ko tala ba forme nango ba mitu nango na makolo ye banité alors yango moni le singa na nzambe vraiment simba mitema ya communauté na biso na poto eza na force moko te ya ko défier bango bayoka mawa basunga biso sans bango to kokate makasi na biso ya libango jamais ivoirien au soutenir ngabo disque le cas bagaou jamais Sénégalais qui soutenu biso koleka ba Ismaël ba Yusundur de musique na biso les par terre culture na biso les ali par terre même na bamboka misusu même na ba États-Unis même na ba France même na ba Angleterre même dans la pays sous Afrique ba na ba problème ba communauté dans la portrait c'est pas que musique na bango de na bamboka on a té ba yoka mawa ambago on peut umeli to si que sali ambago na mutu tout à se soumettre nango mais bah écoute tu attends moi va réfléchir bah kamawa bandi manqué merci conseil dans les ouais loba donc on a le dit alikaka batala déjà place ni musique connue na yedi que ça fait mal bago sala ngote pour na konyokola ba musicien bago sala ngote que chose ben ba la réalité va ebele mais moi au compte na ba profondeur makamwa nezati naza artiste et musicien na sona défendre plus qu'à arnanga tous la base naza généraliste était mais naza attention s'occuper la politique et société na politique ya liste na mboka si longtemps mboka na biso nzo se marché na ba problème de la politique et marché bien té
alors que ça qui affecté ba domaine non ce qui amboka marché bien. Là tu dis que mboka marché bien mais quand même que ça est fort pour bouger moi ba que nous sur le domaine ici chez la bien. Nzambe a sunga ba peuple wa za na poto, nzambe a fait ça à monnaie du corona bango, a sunga bango singa mitima na bango et que journée on est à la bien et les cas bien. Mais soué na biso les cas bien et puis soué na biso la li que ba ici wana il y a des problèmes ya ba congolais malgré tout il y a des problèmes ya congolais mais les producteurs azali mupaya les producteurs wana azali ici azali doit aussi na makila ya bana Congo te côté wana na yebi forme nini le katite na makambo wana parce que moyena kota kamba mona simba nyoka na katikati zate donc moyena le baté ko ba ici mais baïsien na ata soki ndenge ata tono ba problème entre biso na biso ata soki président jiba ko beta le 21 ata soki akobeta le 21 ata soki akobeta le 21 mais déjà bien que la baïsien ba kota makambo na bongo producteur wana ici wana avec produit BCBG ou avec produit papa chéri avec patron nanga avec vie on a respecté la mingi producteur wana ko simba makila ya ba congolais tout sur la biso na biso la sens parce que bon je peux congolais pas comprendre que producteur là du mbongo na yé dans la sens wanda moi na développer mingi zate parce que na koza parti moko ya ba combattant sans ce président JB au monde ngamabe na koza parti mususu ya président JB ba combattant ba monde ngamabe mais to singa kaka kinya ezala nzambe asunga tous les deux côtés makambo se passer très ça ces alliés mono le bail na qu'il faut conseil oui mais conseil ya bien ya dialogue là nous dialogue parce que batu oyo baza ba combattant baza mikolo baza mature baza d'intellectuel bato ba réfléchir batangi casse ba tabwanya problème nyonso tout ce qui est bini et les autres problèmes na famille et les alliés na société et les alliés na politique na babali na équipe na ba société tout c'est pas pour rien ça la ba réunion mo ya contre musala pour comprendre c'est pas pour rien ça la ba ensemble c'est pas pour rien ça la ba conclave ba concertation ba dialogue biloko tout wana ezali pour la batu ba solo la ka ba problème ezali mais dialogue il fait ça là pendant que makambo ne s'est passé ba ndeko na biso ba combattant baza ba aimé baza benkelo mutu moko te na kati la bango alingaka dialogue andima dialogue alors bo solo la ndenge nini problème bango aussi la ndenge nini normalement problème ndenge ezali boye ata bato kutu babunda ba guerre mondiale le balma ti te akanga ba France mais le France na Allemagne ba coopérer très bien depuis comme on a Angélique Merkel wana na Sarkozy mais on a ko tambola chaque jour faut comprendre babunda ba guerre oui faut comprendre tout le monde donc bamboka oyo babunda ba bitumba le ba pire alors si longtemps bango ba si longtemps ba parents na biso ba combattre pour ba combattre ba parents na biso ba peuple bon ba sala ba biso ba peuple congolais si longtemps ba wondi ma dialogue te no ko ninga malongo c'est pas c'est la kaka boy parce que ba musicien baza batu fallait bandi ma bon c'est possible non ba go mais délégation telle que la musicien ya poto ba kutana ba kutani ba oui allô oui ngape ko tona katani ba inite quoi le moi il comprendre donc là c'est bateau ba bunda ba guerre mondiale ba grand garantie ba grand ennemi ba fanda ba solo là donc ba combattant ba comme si na raison na bango de exigence ici là ça là si l'on ça dans le dialogue on sait que quelque part bien que pas Nicolo il faut quand même entendre battu ba solo li parce que mboka ezali ya battu de vous comprenez mutu azana ndenge na yazo réfléchir dans la démocratie quelque part ceux qui le kola bango bazana ndenge na bango bazo plaider si ba makambo bazo mona na be na mboka quand même bango ko fond ça peut ligue moko ba musicien ba aimer bazo de la musique par rapport na biso ba ici ba ok pas que lui de show de musique à la bien kala de ba musicien qui répondre ba quand même ya compromis ba Nicolo et moi ba tikina mikanda
malgré ba problème nous a objectif qui dit que je déranger mais je suis ma mboka ba tena mikanda pemeni ba solo ni na parce que le dialogue des athées ba mabala msusu se kufa ka pona manque de dialogue ba timasa ba camarade msusu se kufa pe ka pona manque de dialogue ba famille se kufa pona manque de dialogue dialogue est très important place au ba fandi quand même bacha appel ka terrain d'entente moko to solo la dialogue de l'opinion so si on ka ba bo dialogue et to solo la nini Pepel, on a comprendre des conseils, en tout cas bien, et comme il peut balandio, je crois. Parce que par exemple, les États-Unis, l'URSS, na 80, la guerre froide, sur la macamoya, la missile, la nucléaire, oui. C'est grave. Les États-Unis, l'URSS, il y a un danger, c'est grave. Le monde, il va marcher la planète. Et c'est pas ça qui. Bakana ba puissance ba sala ki dialogue ba sololi ba sala ki ba corps ba paix oui ba poser dialogue là ba combattant et dans le conseil dans la dialogue est très important. Merci beaucoup, je crois et yokani réaction à ba combattant au kotalango na site na biso le 3w congoyasika.com congoyasika.com au komona ba réaction na bango je crois qu'on a déjà idée et oyo ba combattant de balandio réaction na ba ondenye kozala quoi. Merci beaucoup Bogis Bompema. En tout cas mukile na opona oyebi koloba avec sagesse na yo. Merci beaucoup eyokani Bogis Bompema. Le 9 décembre on a un message na ngezali que le 9 décembre disque na musique du mana Europe. Peut-être que on a deux de musique na Château Rouge. Peut-être que on a Europe, l'Amérique, le Canada, même en Afrique, précisément la Congo, RDC, même la Congo Brazzaville. Bakignon surtout dans la bouddhisme, on peut voir dans l'émission sur Internet. Baki disque dans un mode d'emploi grande réforme. Le 9 décembre déjà lundi na Tongo. On a surtout soit pas de musique na Paris à Osombango. Vraiment, on a soutenir. Batin surtout balinga bouddhiste babenganga na ba Irlande babenganga na ba Canada na ba States na ba Allemagne na ba Suède pas ba trésor Chimbalanga so connaît pas leader à Scandinavie trésor Chimbalanga batinyo surtout au babenganga baye bake disque de le 9 décembre za lundi na Tongo mutakoratisha za te baki ne pas de musique ba osoma cede et yokani Bogis Bompema moi bambote sala ka moi bien mboto kata to mbote na pesi na Gauthier Sembo bambote ya trop Gauthier Sembo na pesi figure emblématique à London Zifio Tunani yaza motema Zifio Tunani ba waza ba miroir à London na pesi Feti Mboko yaza péage à Paris na pesi leader à Scandinavie yaza la moko baza la rabete donc les amis trésor Simbalanga papa na bo regard motema ya Maria na pesi leader na Nairobi ya Kenya zala ka moko Nairobi mortel pour les wanga na contrôler territoire pour akala ba internet tout partout vraiment à cause des alités la pesi tout monde le monument ya Montréal la pesi Alberto Kalama Tilo à Montréal ya kosambe ya te disque de maboso mba disque na pesi Paris mais tout balinga bodis bambote propre na saluer mon père Moïse Bompema na saluer Esther Bénédicte Mohamed Simbu donc dans un manquing grave mais à suivre le pe la pesi de bambote ya trop ndero soutenir ngai de nga tout ça d'interview on s'est rappelé de disque c'est du Michel nga bien makasi kitoko to merci beaucoup à savoir que Moscou pe Russie mobimba pe to la disque na yo dieba ke promotion ya déjà ils ont salama déjà donc Masole banda ki to ke nango jusqu'à la fin et na ko les amis de na Congo ya sika site na biso to ko sala promotion nango ndenge kaka ezalaka toujours to ko se plateau mona résultat nango en fait que to lobaki musala et salamaki ya solo. Merci beaucoup Bogis Bompema to garder toujours contact comme d'habitude si ya quoi to ko benga na lisusu. Merci beaucoup. Merci. Oui, très cher j'attendais tout ce qui bien bon là dans nos vidéos oyo il y a les 23 makamoleka qui entre ba combattants na ba haïtiens oyo ba ko menacer ba combattants en pleine réunion. Bon là dans nos vidéos oyo but na zubino sous na sima.
bêter, faut pas bêter. Arrêtez-moi. Mon pote, rien. Naebite soka kosuka wapi liwa déjà dans naza bamakila grave lelo pari eza ya koyinda sibine ngambe wana alali aluki asimba peuple congolais mais moi je regrette soki vraiment eza boye komi boye c'est regrettable donc producteur wana na kati ya réunion ya bacombattant bakoteli biso. Donc, les journalistes du peuple, Johnny Aïm Pielom à la taille de Jésus, Nazali na Rosala Abina ba image nyonso. Donc, ils sont la sécurité des hommes là. Ils l'ont tué quoi. Ils l'ont tué. eyindi nayebisi bino eyindi ezala te eza ya oyinda nayebisi bino moto ya makasi moko ya haïtien awuti okufa deja nayebi te nalobi te kakufi mais position aza soki eleki 10 minutes bazwi ye te na ambulance akokufa mpo aye okuta mpenza bastaff nyonso bakombato ya makasi boyebi ya Londres na salle oyo ya makasi ya Belgique awa oyo ya makasi ya France bazalaki awa mais baye bakoti bapompe lacrymogène na kati ya salle donc tolingi tokima mais balandi ye barécupere moko aza a mort donc naza na bamakila awa nayebi te donc ouais bamakila ezanga na bamaboko awa bato bazuzi makila fort yokokima te ezala okimani okimani Si. mpona ndozwa ndenge mutu engambe abetami mais en tout cas conseil na kopesa bana na biso bandeko na biso ya basi na ya mibali oyo baomeka baya mokolo wana ya concert désolé mpo ekozala liwa ndenge balobaki ke eza fin du monde. En tout cas, on a confirmé yango lelo que c'est la fin du monde le 21. Donc mwana na mwana vanda na ndako. Oya koya aya mwana mayele ayokaka. Mwana mayele ayokaka. Mama, soki liwezo landa mwana na yo kanga ye singa te na ndako. Donc talambila ye na sima donc comprendre. Ambulance ye penza ye rozwaye donc aza na ndimite mutu wana obika. Soka biki ezaka nzambe malamu batata na ye na bandeko ne basala na vie ekoki obikise mais frappe oyo azwi na ndimi teke aobika mpo eza danger omoni nga na oloba eloko moko concert ntango bato bayaka ata baye 100 000 baye kokumisa mais soko ozwi 50 000 donc so ozwi 50 000 ekozala baye contre bato croix rouge bayaki bakoki te babengi mpenza bamédecin ya solosolo. Donc Angoul na ye yango yalataki atala sapatu na ye yango apesa mbila merci beaucoup parce que bolandi vidéo bon moi ndeni nini makila mutu za kotanga menace dégâts pona nini
parce que JB Mpiana, il faut abattre le 21 décembre na kati ya Zénith. Peuple congolais lobi non. Mais bato mosusu babi que il faut abattre. Deka et Kabwani et d'autres combattants baza pour, d'autres combattants baza contre. Mais biso presse toye. Toye na félicité les sous idéologie ya Kulutu Mark Etabu. Ya kopesa toli. Et surtout yé aza mwana na bango. Et le balango moko que je salue déjà en passant. Mark Etabu Kulutu Mark Etabu. Oyo biso toujours le colonabino. Respect beaucoup. Merci na idéologie pour na elanda metina kati ya Russie. Yango ba tu la même idéologie ya ko bisa JB Mpiana papa chéri. Pardon ko beta concert wana te. Pour gravité ya problème wana peut-être ko mema na mapeka na yote. Makila ya bana Congo, j'espère que oko sepelate au monde yango etanga parce que yo beta ki concert. To liwa ya motu moko ya peuple congolais parce que yo beta ki concert. Papa chéri, JB Mpiana binadamu, kobeta concerté, oualeza mungonga le huissier du peuple louange, empereur louange Bouloula, to sengi pardon. Balobi so beti concerté, obimi yu mate. Obima yu mate so beti concerté. T'as la gravité à problème au Ezoa le 21. Même ba combattre ya kati ya Russie ba somi déjà ba billet déjà ba zoko ta France pour na ko ke ko l'événement wana babi lumbe mwete ndanga ko sakanate batu bazui ba visa Schengen awa na kati ya Russie na ndenga ko sakanate pour la première fois banana ya awa ça fait 8 ans babi événement wana e ko sala mate bazo ke ko renforcer combat na kati ya Paris. Alors toute la gravité, il y a problème wana. C'est bien que peut-être aujourd'hui des gens vont cacher na yo. Oza coincé na producteur parce que producteur azana posa abetisa yo. Mais tel intérêt ya bandeko na yo ba congolais. Tel intérêt ya mboka na yo Congo. Le pays tout d'abord est en danger. Ba américain baza ko menacer pays gouvernement congolais et signer ba accord flou. Oyo tozo koyeba te na sima nango ezali meto yebi na sima nango et kozala autodétermination ke ba botola est à Congo. Problème eza ebele mais situation na yo e comme sous distraction na kati ya communauté congolaise. Ole to sunga gouvernement congolais na biso ba kende liboso lokwa ba bandaki déjà avec kobenga na ba M23 ba continuer musala mais concerne yo ememi distraction mon vieux. Na ndenge ya kosakana te. Batole ba raisonner makambo mbongo ba ko raisonner le 21 décembre. Je vous dis front que batu bazu ba visa ebele a na kati ya Russie bazo ke ko renforcer pour le 21 décembre babi ke mutu akufa lumbe mwete. Biso attend que presto ye ko pesa conseil. Naza ni pour JB ni pour les combattants. Maintenant, la gravité a problème au Yozonga Kosama le 21. Makila pas matomoni au Islam qui le 23. Ba haïtien contre ba congolais et saline kelle ba to bazole la même na ba télé. Et bon eux koza le 21 décembre, est-ce que JB yo ko supporter? Oko supporter ba congolais, makila bango etanga. Oko supporter ba congolais ba kufa, to ba innocent ba kufa. Ce sont des pères de famille. On va bien combattre les lots. JB a des pères de famille. Peut-être que Kokufa, on a un Kokufa, Tokosoka, peut-être JB Tokosoka. Peut-être JB Yom Tokokufa. Ou peut-être combattant Monda Kozota Kokufa. Mais Bilo sont des pères de famille. Nous sommes pour intérêt à Congo. Est-ce que Tokosepela Tomona liwa ya JB parce qu'à chaque tétites, à bête concert. Toi, à chaque motumangongi. Pardon mon vieux. Ba fan no yo so arisi ba leli ba lobi ke vie binadama pardon ko beta concerté nazo benga ko tu fan na yo moko ye moko aya koloba lisusu to ko pesa un micro apesela apeta toli na vie na ye parce que gravité a problème oyo et comme sérieux
tobengi les kamikaze soda ya makasi Claudine Seka Mbaki. Donc balobi toujours micro yango yo VFJ bazolanda yo pe muki mezolanda na kati ya Congo ya sika. Moi conseil et ça la bien quoi. Ouais, merci pour la parole puis là le c'est du peuple Nzambe. Ah papa na leli. Ah leader to so la ndenge nini ya. Jibem piana hein quand même. Ah yeah, biso to en nord biso to ala biso to ala na nord yebi. Comprendre? Eza mama mboka chano na se. Vitesse le canal ute ya. Ngana fani na makila mwana BCBG pena na kokufa pona orchestre wana mais talana nous pesi maestre wana ba mama kobunga te pe comprendre ya mambo Congo yo bito solana en tant que ba congolais nous abiso na biso za ko mamute mutu moka kota ki azongi te ta biso na malili ato telemi ka to lobelaka yo faut comme quand même makila ne tangi quand même aux père de famille papa zongi sana esprit non sima to boy ndule wala na za fa na BCBG moko beta te za na mambo mboka yaya kobunga te jibebe la respecta ke ndeko mechano na se comprendre ouais faut yeba na masolo solo badon likolo mingele kate papa za mama mboka Kongo wana bakoko bakufa yebi ozape mukie leader kobunga te wana mama mboka ozeloko te ko chaba teti sonne ni talara yo na kimiso to na nord mais ça juste conseil to peso tant que ndeko nanga congolais zongisa mo esprit et kozala mo jarbanine. Le wisse du peuple à l'Obaraya solo solo yokela ta papa journaliste hein monsieur OK moi bien ba Moscovitch penato lobby kobunga te chana se yango soda makasa ya kopesa moi dimi yoebi e kufeli te ndule ko yaka nango me Kongo na nu papa yoebi tala raison juste moi conseil on ngana chona ta chande na se ko beta te s'il vous plaît au moins na BCBG mta solo na yo et d'aller nango te kufito beta ku ya makasi na ba Zenith swana route yoebi et kanga mondi tilelo leader nini ko papa zonga yebi to ana besoin na me chano na se mama Congo edika nanu te obulongo sima ouais moi remerciement na masa na ngali kapo de tutu diki mosengo ya Jacques ya masolo na sola ouais pagi kasha magila kitenge papi kapama na kini sans oublier donc Jésus pepe la biso on est ensemble quoi chana se papa yebi jibele kandete ya ezo swanga me yebi to développer ngata na chombo. C'est bon plaisir à trop quoi. Na sepeli fort. Oui c'est du peuple. Yebi sa be na chana se po bien que ne peuple la talara. Oui za mamba Congo abungate. Ouais merci soda makasi Claudine Seka Mbaki eyokani vie alandio po ekokomela ye ba obazolanda pe ba kokomisa pe message na yo eyokani. Wana en direct ya Moscou na kati ya Russie quoi. Merci beaucoup to kangame lisusu. Kitoko to babi café noir de la Norvège azolanda émission oyo. Hein? Kolo idéologie Maurice Mokulu azolanda émission oyo babi bango nyonso balobi bana Scandinavie nyonso ba trésor Chimalanga bazolanda émission oyo babi ke jibe mpe na binadamu pardon Tchanase ekoufelité dit ekoufelité tala intérêt en mboka natiki bino bola na susu conseil ya Bogis mon pema après ça na retrouver bino les susu quoi donc continuer faut pas dater kitoko là je salue encore la première dame de Moscou na kati ya ba France maman Tete Boulou la maman na cheke mono ambebo rose maman na Jovial Kalombo Akasia Mwanza et Yokani depuis France quoi mbote na famille sur nakati na Paris Emily Kinkela maman Ali Kelemba maman Irene Kabena nakati ba Paris donc malembe tie donc balobi tout Moscou Paris minute oyo pona ndule ya papa binadamu papa chéri baza déjà na kati ya Paris minute o baza ebele na ndenga ko sakana te basalamu na bino esi ekomi na vieux père aboko kende alobi ke papa chéri Tchanase là je salue encore Nicolette Kankou
bambote bisika ozali Nikleti Kanku babi yende na kati ya Moscou kwa yenda simi masolo boza ebele bavie na ngai ba hyper double papa mapasa azala kaka moko motema malamu Claude Manzila na lela viona fort motema malamu na ndenge ya kosakana te ye idéologie imparte ya kosakana te na kati ya bamboka oyo mais amonana na kate amonana na kana ete ta milieu congolais bambote no bisiko za kolanda ngai bisiko za kolanda Congo ya sika idéologie kaka na ndenge tozolobela système alikolo boko mate akomata penza na hauteur pona mbanga ekangama na ndenge kosakana te babi jide mbatambuta Kinsala bambote ne place bisika zali bienvenue du Douta Kwene moninga papa David Antonio Pamela Malonda Sukama mama Yoyo Yolande Mena bambote na bino yokani babi les rescapés redo basalamu na yo depuis Congo ya Sikadi ne bozona na soboza ebele bana Norvège bana Scandinavie Adi Galiano Pati Pacheco de Norvège boza ebele na ndenge kosakana te liste za molayi babi Charlie Ngimbi Lubamba motema ya Justine Ngimbi na kati ya babela babi Blaise Alingi les beaux gosses les bogards babi o asimbi caméra na sima Papa Honoré Mbilu motema mama Irene Kabena na kati ya ba Paris grave loko la gravité dit boza kolala biso depuis 5h45 masolo esi ebandaki boza kidiba bazelaki ngana bima na gauche mi bazui nyima koko na droite dit Congo ya sika sakana na bango di to comme même likolo na ndenga ko sakana te représentant légal ya Congo ya sika empereur Louange Bulula na kati ya Moscou to simi masolo kalate Congo ya sika na kati ya Saint-Pierre les 30 Congo ya sika avec les amis de Louange na kati ya Saint-Pierre na ndenga ko sakana te di po délégation eza kozela biso na kati ya Saint-Pierre na Saint-Pierre na moni vie na ngai Jean-Pierre Kassenda Tatu babike empereur azako kita Junior Lukoro toza koya na kati ya Saint-Pierre to fandisa masolo ndenge ko sakana te di Junior Luwewe boza ebele pona leli makasi boza ebele na ndenge ko sakana te Ale Mayala bambote na yo papi immortel Rolandine Kitoto babi mwindu ya ngolo Solange motema ya ya Landry Misamu babi Claude Bokuda na kati ya ba Australie ya bino yokani en direct à Moscou Joël Kolomoni bambote na bino Merveille d'Oslo Christelle Joski Kitoto de New York bambote na bino eyokani donc Dona Kunga na lelio so benge ça la bien Nicole Kapama motema ya Papi Kapama na kati ya bakini impact avec idéologie dit boza ebele bana les amis de Louange babi to changer les côtés dit Congo ya sikana sakana na bango dit po pe mo bozo mela donc ba nyima nkoko bokozo yango pesa ya boye pesa lisekite boko mela pema na la kimno ke boko mela pema empereur asi aye po ba numéro eza ebele na ndenge osakana te l'unique et le seul journaliste confirmé et pas ba mindele oyo ba confirmé et bientôt je vous dis
En vérité, je vous le dis, votre huissier du peuple, empereur Louange Bouloula, n'a signé ce contrat na chaîne russe. Deuxième contrat na ngai na chaîne russe parce que première chaîne au place dans sala eza TV Rouden eza pour na université Patrice Lumumba. Mais deuxième chaîne ba solliciter ngai ba moni misala ba sepel na misala ba bi toza ko comme journaliste na biso officiel. Et puis na ba pesi ngai brevet na musala za ko sala nyonso to kolakisa bino ngo na ba numéro oyo ekoya bokotala ngai Russie mobimba et les émissions je lance un appel na ba congolais ba camerounais ba étrangers nyonso oyo balobaka parouski parce que mes émissions seront en langue russe bino to balobaka parouski bobanga te ba komenacer bino mukanda te boya tolobela na oyo etali Afrique démocratie na kati ya Afrique par rapport à démocratie oyo tozomona na kati ya mboka mindele ba idée eza ebele toujours na kati ya Congo ya sika ba risque bandimi yango déjà donc ekolanda marisi mobimba na chaîne na barisi quoi na okende lobby na signer contrat na ngai et tout sera en live bokolanda yango na kati ya Congo ya sika na makoki ya Yemei Maurice balobi ke Maurice Mokulu kolo idéologie dit veut dire kolo masolo tozo mema bango likolo kaka ndenge zalaka quoi. Merci Bogis Mompema yakoba koyamba téléphone na ngai ko pesa biso na yo conseil na yo et yo kani na ba combattant réaction na bango landa yango na se vidéo oyo ndenge nini ba ko réagir et puis okoza réponse donc neto sola ki na téléphone quoi. Donc mbote na Gauthier Sembo bisiko zali na kati ya bakini wana Gauthier Sembo tobosani yo te ba guerrier ya kati ya Moscou quoi. Toujours tobosa na rabino te mbote na bateso balingaka empereur Louange Bouloula mbote na bana nyonso ya Moscou babi Vandame de Moscou na lelayo grave Vandame de Moscou na lelayo grave di ba mbote na obisiko zali ba étudiant nyonso ya Lumumba na lelabino ba étudiant nyonso ya Moscou na lelabino ya kosakana te ba étudiant nyonso ya Russie na lelabino. Mais entre parenthèses, est-ce que vous avez parti à caméra et à Katamboka Oyo? Batubazo Koufa na Goma na Est à Congo, to yoka bino à ta réaction mon côté parti à caméra. Il y a président Vital Kamere et Zanakati ya Russie awa. INC, to mon ata marche moko ya INCT pour le makamozo kanakati ya Congo. C'est ça les Congo ils ont Koufa lelo parce que batubazo baza ko na ba intérêt na bango. C'est la tour na bango ekokapona bakabola gâteau. Et ce sont les autres qui se battent pour l'intérêt à Congo. Mais le Congo est Kobonga. Boko ya bozu ba poste bandi ko kabola ba gâteau na bino entre bino. To kende liboso te nan to comprendre te. Ya ngwa to ko banaka kolela na kolela. Nana mona INC sali marche na mokati ya Moscou te. Nana mona na senga bino ba interview na ba à mettre reprise bokima kangai. Boyebi yango bokima kangai. Nazana problème na binote mais eyeli ngai sur place. Et ça la bien té, ça la bien té. Et ça la bien ata mukete bo telema eza makama Congo. Bo telema eza makambu ya mboka. Boza ikutu le mieux placé à passer sur information. Mamozo kakati na gouvernement, boza le mieux placé. Ou soit disons que vous n'êtes pas informé. Merci beaucoup entre parenthèses. Bambote Madioso balandi émission Oyo. Tokutani na prochain numéro na kati ya Congo ya sika. Site Nabino, site Oyo et un système animanko. Pour beaucoup kende likolo na nenga ko sakana te di. Boko me la pema à suivre.
tombola mandoki ye o tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso babi Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika, impact avec idéologie na ndenga bosakana teti soko boya ngo tormemo na ngenga po système toza na to manu système à likolo o mais la pema avec Yemei l'empereur Louange Bolula malgré trop d'écale donc dans ce phare à phare sikoyo hein pema na ndenga bosakana teti na makoki ya yemoko mon directeur dit Maurice beaucoup nakata ba Scandinavie na ndenga kosakana te impact grave pour la gravité Congo ya impact avec idéologie endimami mokili mobimba elandami mokili mobimba ti bolanda émission na bino les amis de louange na kati ya Congo ya sika à suivre quoi.